www.potonapoto Martin chambre n'a pas que j'ai changé bilamba bon ici comme on dit à côté on a senti net côté gauche n'a net moi moi courant mon bimba mon a quoi qui na chambre bah c'est l'opération dans le côté gauche na salle AVC côté gauche tala si qu'on a aussi ça ndé artiste est bien quoi malade ndé c'est pas stable peut-être c'est boutique moi donc c'est que baba archive on a ça la bino www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, nous avons toujours un système Infokama, des télémas, interprétés, son on a bien une émission Talalelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za sikalora kaya de senoba destinat. Émission ya makamutu tout à distinguer un domaine nae. Pe émission betara parcours dans le stade ozaki nani pe commune nani yango intitulé za Talalelo. Sans plus tarder balande émission Talalelo lolo tozana invité na biso auto beta masolo ba mim obeba kité ye ba bengé na combo ya Dominique Mambwa obeba ki les grands danseurs na ba série ya orchestre ya Empire Makuba oba bengi bongo patron na ngazaki bongo le défait Pepe Calé ou auto kotika biso. Mais quant à moi je tiens à remercier les boss de ce site Lamine Ndovo Mosakoli apé sa pembote na madame na Eflozi la belle de belle ton na mona bongo na mona mbala moko madame na ngai vraiment mère Mila Bella Dinganga mère Mila Bella Dinganga vraiment mère Mila Bella Dinganga et pourquoi pas na Mima Wetu Mima Wetu na sekara toujours pour na Mima Wetu pour batutu baibara na sekara pour na Mima Wetu Julien Abisso des ara toujours et pourquoi pas na Freddy Maimba un grand merci na caméraman na chinois noir et pourquoi pas na Neville Poutou El Siblimo un grand merci na baitu bo soutenir biso partout dans le monde mbote papa na mbote na bino na habité vraiment impressionné zani ndenge le kin émission Talalelo bon impression ngeza bien talaka na habike bat mingi balanda émission émission pisa ba solution batumi balanda émission na biso Talalelo quand tolobaki biso na site na biso www.potonapoto na complicité émission Talalelo ya Mbokate de la presse tokendaka partout bomona kala ba matanga to mona boto sala ba analyse to bomona ka to tsaka ba sujet bomona ka tokendaka na ba hôpital to na ba médecin ba professeur ba musicien Talalelo to yamba ancien danseur ya Empire Makuba obengi na kombo ya Dominique Mambo. Est-ce que vous savez no ba to kombo ya Dominique Mambo utap ngasina makambwana ba kwa dono ba mtapesa yango zaki Pepe Calé no mal kombo nangezali Jean Didier parce que mutu nso otu atango musicien comme moi ba benga ke wana to ba comme na biso moko izato ezalaka nango Jean Didier et comme na Jean Didier Dominique Mambo eza comme na pe oyo ya musique yango pe mutu efulanga na kende yango wana yango mutu efulaka okende ko beta biso na lisolo kotana no mamba orchestre Pepe Calé ndenge nini parce que ba tout na monde ba olonda batala biso vraiment ba ibaki no kotana orchestre Pepe Calé ndenge bon orchestre Pepe Calé talaka ngai za na balari ya za na kivunda tozaka sima donc tango nazalaki kokola seka ngwana zova na losi depa makutu na ngai na bar mo pemeni wana c'est bar wana beta musique ngaza ko syntaxe tout na kama kobina même école na za ko na commune pe na quartier ni na le site na avenue Turumbu Moïse ba nini wana objectivité émission Talalelo zali na bane 80 quelques et na bane 80 quelques comme ça et quand ba via quartier ba pisenga courage wana tala yo mais en face na biso ezaki pe na femme za ko tapmi kiliwa comme na yaki mama engunduka bon vient ngai question na repose pe débat ya shababa zaki ko ya wana ya kiso amoni ngabonga petit yo vraiment fona memona mova ibna mtapesa ngagwana yi bon tant qu'on va via quartier ka ba ko pesa ko Dominique yo vraiment so ki pa ya les grands éléphants vous opona biloko yo salo so ki kuno vena bosanga ne mo epesa bien et bazako balanga ndenge na botan na yogi tango yo babila bonga mo pe na bote courage na yaki na bandali na kivunda kuna chez jo on pe na yaki na kutaki avandi libanda lupangu na ye
na banga quitté na yaki mbamo na approcher na pesi mbote bonjour yaki mwana batuna ya vana baso atuninga ninga bina ye na ngina ba msala pana bongo sa msala pana nga est-ce ko ngabina koka ye mo azo nga chinga na voiture na yaki voiture moko ya BMW série 7 achinga to simda ngane toki nanga na empire oyo na terrain sur ça na memenga ni to komiana akutaki mutu bwana ipoche na biso mna yaki VCF ngo mauvais portos atini babengele domaine na biso to yaki ne Sami Maracas babengi Sami le kai abibo zoyebo kote na kati bo sale test bakoti nanga bakita na kotaki batna kutaki kuna na kati ya biso batna kutaki kwa ba juna mumbafu ba vie de riz ba velvis ba vie boing batna kutaki ba mepe chéri na kutaki mabashi juna mumbafu ba shora mbunda ba 12 bali ayatola na kutaki bango batunga na kutaki mkulunga kote batuna kutaki ba na okeza na bango wana ti bazinga ina duma Sami Maracas ba vie bofi mukoko ba papa Jos ba vie Blaise Kanta matadidi ba sala ngai test wana ça va yepe course akenda le gatuni ba ondenge ni ça va ba bini ça va c'est bon abina bangwale bosa les juste ba meki suna misu ne pensa bi c'est bon. C'est bon. Première chanson au Imbaka, selon objectivité émission Tala Lelo à Baïba, on a partout dans le monde. Première chant au Yobeta Kito à disque de Bosso Salara et pas Pepe Kalé. Titre dans nos aïnés. Clip Bosso on a lancé la télévision, c'est Roger Mila. Oui, Roger Mila. Roger Mila, pas Roger Mila, il y a divisé par deux. Si continuité ba clip tout ça là on donne banana Roger Mila. J'aime le salongai et moro joli bébé nangai. Quels sont les avantages oyoyo Jean Didier obabengi na kombo ya surnom et comme le Dominique Mabo akuta na ngona nzela ya musique. Avantage ni okuta na nzela ya musique. Bon ils en ont belé hein. Bon ils en ont belé. Tala yomo bit comme ils sont taille le so na bit taille le na Dominique Mabo. Dernièrement tant na belaki tant na teki poto na 2004 na ye na kile papa ma genou mais tant on a ça une ba makamutu na ki hôpital ba selenga ba kiné ba nini tout et ba selenga ba radio ba scanner tout mais docteur tant atalaki alobi ke le kono a to ko simba on a té assez rapport médical il faut ba évacuer yo ko évacuer na il fallait qu'il étranger ben ngamo mi vanda ki na tête na ki étranger mais souffle nga suka biso bato ndio zala ka bo souffle suka awa apanza mbena ko ke pa nani na beteki buna bifana ke mwa mkonza mboka wana pena nazo bango akeko na hésita quitter na sala ki lettre na nga na komi ke no tika na biwa chef de l'état il a ndeke suivi na ngoti makamte sala ki bazoenga batinga na Afrique du Sud bakisa na opération na genou avantage okutena parce que na ka mutu mo pa mandenge wana na kina kika kuma na kina ki ba accepter ba lekisanga ba bandi mapena ko takati makamtu non mais batela ki ça mutu ki asa batela ki déjà babité baboyaki nga bandimaki bayamba nga baza kopemete na kota tina saki ba démarche na ngai ni ba tinanga na fuki ba misi mbongo ba tinanga fuki licite bakesa na opération bake ko sala opération na ibiki boza partout dans le monde bozo tala biso. Un grand merci na madame Nangai mère Mila Bela Dinganga, ça dit que mère Mila Bela Dinganga pourquoi pas na Mima Wetu. Un grand merci na États-Unis na Gilal au Kenya. Un grand merci na Yemoko Tantine Botalatala, ça dit que famille à Botalatala, Patrick Botalatala, Tantine Botalatala, Nadine Bofia Botalatala, pourquoi pas na champion 5 fois champion d'Afrique centrale Cédric Botalatala na taekwondo, maman Efini Bongongo Bomboula et pourquoi pas na famille Botalatala Mobimba, Baotala Biso, Dominique Mabwa, Bafa nous partout dans les bons bazans pour ça baïba pour objectivité lo retindi biso awawa eza ozagi maladie ngai na yebi mais na baï o ba ko ba découvrir en osu na ba o ba yebi ba découvrir eza nini o komela kio. Donc no mois de décembre awa na 4 na bimeka ndine manake ba kamnanga te tana zonga ki na ndako na matina chambre na pour que j'ai changé bilamba bon ici comment dire ko betanga on na sentir neti côté gauche na ngane moi ma courant moko bimba mona kwa ki na chambre tant on a coué na zoma na ko su côté le matin côté na gauche zéro ça suscité bon na mère ko se débrouiller que na kita mal na benda na malema ba na chambre tina scène salon tinde ba ko zo ba ke na hôpital ba etala ke zela ki tension et ko sanga ba mo pe AVC. Attention, est-ce que vous avez des problèmes, tout ça, des raisonnements, tout ça qui nini? Non, non, na problème na raisonnement. Vous avez le mot ça tu sauter vraiment? Non. Non.
mutu so za pour solution ya ka nzambe makambo solution ya ka nzambe apa nzambe na opesa solution susu N'habitez vraiment ndé ou l'équipe émission Tala Lelo message nous repère la baïba Orlando partout dans le monde parce que émission Tala Lelo est allé magapé Tala Lelo est allé maga message na pesa que artiste na bien ko malade ndinga si pesa bien peut-être c'est boti comme donc etika ka baba archive na sala bino ngo ba ko bina soute tango zo sabiso bongo ça déjà le même côté gauche na tomba malade ka côté wana basala opération na lokolo côté gauche na sali AVC côté gauche tala siko na usam sande leo na sanga ba soutien na bino pour na za donga domine avec des familles na bana na ngai batanga ka siko na komi mutu ifo na bosser dur ne bandeni na kobeta mutu pona luko moya ko lesa famille na nga pe ko tangisa bana ponga mona batangisanga pourquoi pas bana nga be batanga fona tangisa bana nga na bana mi bale mwana nga liboso na 18 ans la mi bale azana 14 ans de 15 ans bana na fo batanga na ko bipsa venir bana nga bongo de ngo bateki ko nga papa bana komi na je suis maintenant terrassé par la maladie que bana nga iba classe 4 non na ebiki likambo esa biso mapasi makasi na baitu baola na biso même osapeka na kata univers ango oko yebisa bayiba otala biso partout dans le monde ba maître danseur o yebiki bozaki na ba ompe ba danseur na ba o bazati lelo o mona danse ekene non ndeni pona yo bon danse et comment kende na ndenge moko mabete parce que surtout ba clip mingi na ota mikolo même nga mona osepe na ngote abima ba danser comme mabe biso mibali kutu ça va danser mais ba danser abima comme mabe mingi abima ba danser c'est comme que izo kenima na ko bebe comme mabe mingi abima na bango faut ba bon ça abima ba danser Papitex a OTP ko beta na X 5 sur 5 na Oshwe et si ko api ko film de salaire qui moi na flat mais na habité vraiment pour na yo est-ce que besoin qui peut ton soit na Papitex ou soit au bêta qui peut tout malgré malade ou soit Papitex c'est ça ou soit Papitex pas bêta ko peut tout ndako bon banda ya kinga na jour après na ba rumeur pas bato parce que bino bata média côté na féliciter bino na pesi bino merci bozai ko attaquer na yi bata média bozai ko attaquer na monsieur ça ba attaquer c'est comme si on dirait azaki a éviter ko zaki malade ou bien problème il y a si ça réponse na bozai ko attaquer ndeni tanga zo ka monsieur baza otuna po bino bata média boyeba ki yango kipi ninga yeba ki yango baza ko poser question qui toi qui dominer azobela bana yo ye ezako se passer nini ye pa bina oui na ye no ki azobela mais na zo tant que kotala été no ken kotala réponse za opesa yango wana ken kotala so ba bisko pesa Papitex pe message na ndega to solo to beti li solo mbala moko message ne go zani mbala moko bon message na parce que ngana na ko apprendre que de pas bete conseil oui ma ça zongi na l'émission Tala Lelo na partout dans le monde na www.poto na poto partout dans le monde message a capté déjà message ni déjà que na samu na salaki na samu na spectacle bazolo lobaki azolo baki que azolo pour répondre à ça que wana za mwana na ngaka mingi na ken kotala mais viba en président ndinga azali awa bon je ne sais pas je dépend de quand plan du temps na nimbi wana azali parmi les trois patrons on azalaki na bango. Merci beaucoup. Moi, 2-3 personnes à Baïba Otala yo, opesi bango mbote puis numéro de téléphone, les arrêts toujours sur les émissions Tala Lelo pour tout le tous mutos à la vraiment à l'aise, les arrêts toujours, arrêter que ba benga botala tala ya moko jaka lokola yo mo pe ba rozwa. Mbote na na pesa mingi na vie na ngaki ko makengo, na mo c'était mamila douce. Mbote mingi na grand prêtre mamila ifeta. Na bosa na vie na ngapek lokumu. Pesi ba mbote trop ba collègue na ngatu de betel bon empire dokolo si joli bébé ba to baza kuno na poto. Balodi motindo babi a chante ba dessous vraiment na pesi bango tumbote na bana to a poto numéro na téléphone ezali 081 52 55 927 numéro na téléphone na bandela ngo susu po ça susu bien 081 52 55 927 donc 002 plus 243 81 52 55 927. Merci beaucoup Balandi émission Tala Lelo avec la créativité à l'embocate de la presse Julien Botala Tala Lelo tulambela ki bino bongo Dominique Mabwa oyo babenga ke na kombo ya Dominique Mabwa azaki bongo kobina na azaki bongo kobina na empire makube pa ya Pepe Kale ndenge zara toujours to yambela bino parce que abelaki
oleke to sa émission na balabala nde to mona batu mususu bite to ki kozwa ndeko po to ebande nini ya obeta yango betala lelo pe ndeko alobi apas asololi bo comprendre o nyonso lekaki ngai yo mwana musana bino lemboka te de la presse azawana pona bino o pe azali na posa bayambe na émission azana posa mamne yeba na ndenge ezalaka toujours mo ba publicité ya mambo ebele ta lelo azawana numéro ezawana bo benga émission ezalaka pona bino moi ba remarque moi ba conseil mambutu esalaka pe bien bo s'abonner na www.poto ya les boss la mini d'ouvre pourquoi pas na pesa mbote bongo na madame na ngai mère Mila Bela Dinganga en tout cas mère Mila Bela Dinganga pesa mbote pesa mbote bongo na chinois noir na pesa mbote na El Sibli mon monteur Nevin Poutou na pesa mbote na Goffet image anon Vuma et pourquoi pas na lumière massa na ngai na katia parika toujours na pesa mbote bongo na ba tout ba soutenir vraiment les mbokate de la presse mima wetu c'est-à-dire massa na nga Freddy Akimbe confrère c'est-à-dire que botalata la kotoyo Akimbe Kotoyo, Zini Kumbi Bino tout vraiment en tout cas, ba journaliste sur internet vraiment ou toi ça ramsani malomba félicitations à Bino tout, na lingara Bino mingi boto yo kabino ba information na Bino ya ndeko na biso Dominique Mabwa. J'espère que vous êtes déjà satisfait. Merci beaucoup. www.potonapoto www.potonapoto